Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Notre parti du peuple, parti de la majorité, l'union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, du peuple, au debout, combattant des leaders, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs. Ils sont l'émanation du peuple, Parlement debout, viva! Consultation nationale, viva! Tshisekedi super-héros national, Félix président de la République. Tshisekedi super-héros national, le peuple d'abord. Quand l'IDPS se soulève, Keba Lisusu, des non-bons combattants. L'IDPS a vaincu et ouvert ce pays avec une Mutuka munene kangiko bendele yako mabele yako yozaliba oekoya lumbe tokobanga bie tokobangisa que les médiocres, que les tueurs du peuple, que les ennemis du peuple olobi bazobanga te. Les parlementaires debout. Applaudissez très fort. Après 25 ans d'expérience, oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tila Londres, et Salikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, Aken,
na service kitoko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh yonde ma bomba mi a Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret y a solo, où y a poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires pour ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Ah oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store. Donateur des eaux meilleures extraites, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné encore fois plus l'accès de se tenir debout aujourd'hui pour parler encore fois plus les messages du pays. On ne peut jamais en parler, Seigneur, sans qu'on ait des souffles de vie, Père. C'est pour cela, Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, Seigneur Tout-Puissant, nous t'appelons sur la scène pour te remercier grandement, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, pour un nouveau jour que tu viens de nous accorder partout dans le monde entier. Tout le monde qui est vivant, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, toi en tant que l'alpha l'oméga, nous t'appelons sur la scène afin que tout le monde qui soutienne encore fois plus, Seigneur Jésus-Christ, ses pouvoirs dans le monde entier encore fois plus, qui sont en direct avec encore le président Gilles, encore fois plus, Seigneur, qui prend toujours défense chaque jour, partout où il est encore fois plus, Seigneur Tout-Puissant, il défend toujours sans complexe aucune, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Seigneur, qu'ils soient tout d'abord bénis, pourquoi pas les auxiliaires qui sont autour de lui, encore fois en train de travailler sur même idée, encore fois qu'avec lui, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur Tout-Puissant, nous demandons les fidèles qui sont ici, Seigneur Tout-Puissant, ils ont besoin de quelque chose, Seigneur Tout-Puissant, que toi-même tu connais, parce que c'est lui qui sait de les passer, n'est autre que toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'il soit accordé, Seigneur Tout-Puissant, pourquoi pas le président Félix Antoine Tshisekedi, Seigneur Tout-Puissant, avec la fin des consultations, recadre, Seigneur, des décisions qui seront, encore fois, qui seront prises par lui, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, il a dit même toi, Jésus-Christ, le Dieu du ciel, tu seras content de tout cela. C'est ça, c'est-à-dire, ce sera en faveur du peuple. C'est pour cela, accompagnez-les à tous égards, que toutes les campagnes qu'on aurait encore fois Tout-Puissant, Seigneur, à organiser contre cela, Seigneur Tout-Puissant, doivent être échouées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Le peuple d'abord, Tobeta Maboko Makato. Awa, Masolo ya Kabila Abu. Papa Etienne alobisaka biso boye. Botika bango bakende, ils seront bloqués quelque. Kabila komi yunganer. Ndenge zawana komi solo binango président soso ya bona ne. Akomi kotambola bisika nyoso. Troisième pigeon. Première à côté na stade abimi, deuxième à côté abimi, troisième abima. Akomi ko yuma na sko etikali to fusa e basa basala to China maya moto. IDPS viva. Awa na Congo central bakangi bakuluna ebele mais loko ekamwisi batu bakeko kanga même chef d'avenue pe kuluna yamande fou. IDPS viva. Même chef d'avenue Yepé a sa complicité. Oba chef d'avenue, chef d'avenue, oba wiki na ngambu ya Kabila. Donc ibango nous surtout bazaka kalolenge moko. Il est père viva. Awa Chilombo na Angola abimi prophète. Nana batona ngabate. Ayebisi Lorenzo bonete sobolanda kiango. Ayebisi Lorenzo boyeke ndenge na ye awa.
na ye kobeta yo mpe nazonga na 3 points na kati ya Kinshasa. UDPS viva. Après babeti masolo politique na coopération militaire. Bon vérifier des informations na frontière ya Angola ça déjà bloqué. Nous avons kota attaqué yango moni besmeta mbokasi. Yango boyo qui bien ministre de la défense angolais alobi clé amona les sous terre politique ya RDCT na Angola qui nous sala ba réunion ya pambana parce que muto bango bazo sala la cabane 2021 azo comme président ya Union africaine tala ba dossier nga komi koya il est pas viva si le monnaie na bandi ko palper yango te mais na ebisu déjà premier dossier et ça déjà la table ya Chilombo et outil Éthiopie botala kango. Merci beaucoup, sans formol. Et où tu es en Éthiopie? L'Éthiopie va être déjà dans le dossier de Malobi. Oh, il y a des gens qui ont dit que ça va être traité. Si nous avons dit que la calme, il y a une forte délégation Éthiopie. Il y a des gens qui ont dit que la calme, nous avons traité le premier dossier de Nabino. UDPS. Viva! Viva! Il y a un autre qui a dit que Kabili Boy. Basala ba kitana bango. Boyebi que Fayoulou alalaki 2 jours et pas à Kabila. Avant Kabila a voyagé. Fayoulou alalaki 2 jours pas Kabila. Bazo sala ba complot que basala sabotage na ville à Kinshasa. Mais biso tozalaga liste du kolo ya. Solobi basangana te Fatibe. Lobby mokonzi ya mboka. Ayambi général Mouné. Lobby Ayambi général Mounene. Yoga général Mounene. Il a pas sa viva. Alors bito yende poto. Il a 1500 d'esprit. Il a pas viva. Si quand yoga général Mounene. Alors biboye. To yende poto tia kimi na kati ya RD. Bingai babikimi sanga ikala. Mais grâce à Félix Tshisekedi, l'année dernière sous ma belle RDC. Yoka sikoyo, il est pas viva. Aye na bande kona biso ba DSP wana oyo bakata bango maka. Il est pas aye na basoda wana bazalaka sans pitié. Po bango nenge basawana eleni ya mwasi bayebi yango. So bango no somo na siko bazokota na terrain awa. Viva! Viva! UDPS viva! Viva! Yango toyebi si bango boye. Bawela couper na makaku. Bango baweli Sénat to tikeli ba. Baweli assemblée to tikeli ba. Mais sikoyo bazo lukani, so kangi kagashi. Tobi justice ne ko sala musala na ya. Betela tshilo maboko makasi. Mwana mayele. UDPS viva! Viva! Mokonzi ya mboka azobeta bango politique ya haut niveau ameni bango na dimension likolo batikali na se eloko etikali ka abeta bango bigo sikoyo tozozela discours oyo ezali très attendu na monde mobi wana nde ezali zengama mais bozozela susu nini soki bolandaki bien porte-parole ya président de la République apesaki biso déjà avant-goût alobi boye discours ya mokonzi ya mboka même nzambe akosepela na ya même nzambe na likolo akosepela na yango mpona nini Chilombo apesi bayidi ya bakongole muko FCC abu coalition esili soko na ndenge Jean-Marc est très bien coalition esili avant président AI a voyagé à Kennekikwiti bazalaki déjà la réunion na mokonzi ya mboka basolo nyonso ayebisi ekende beta yango masolo ezalaka bongo biso na bango coalition abu kutu soki ba risquer bakozwa ta député moko bakozwa ta député te sikoyo lobby mabunda akimi na conseil d'état atindi bafoka na ye akimi basalango report
akorépondre na minute oyo pona chite nde balobi pona 48 heures conseil d'état korépondre mabunda saya zolongwa donc eza na déjà basignature déjà commis 285 signatures oyo mabunda fo akende sikoyo awa peuple congolais zala déjà ekosepela awa nini azochite idepes viva bomba idepes viva oyo awa tokomi déjà na ngambu na biso na 312 de député oyo ezali président Gielor numéro na ngai ezali plus 243 89 76 84 860 plus 240 43 81 35 68 006. J'ai dit et je vous remercie. Les hommes qui ont vécu. Faire quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil est mon amame, mambo maso. Mes chers amis, Tolobi, mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Fini pour Kanambe politique, moi la Marcelina Tonton Chouane. Kabila betaki na maboko na nani alobi na ke zamba kende zamba libera papa kingwa kumwanza so ba brodo ba jalette bikumba oyo Kabila tika na lupangu na ye kendo changu na zo toko banda kofuta 1000 francs totala ka biku tola ka brodo ba jalette na ngo tolobi Kabila za soso abona ne mes chers amis bocha tembete oyawa soki sila loki aleki boto kokanga ye oko aussi Kabila kotika biso awa soso abona ne olia ye boyoki ministre de la défense lobi nanu basepeli Baba Kiseli, Bafar de Senyonso, $18. Et c'est Sengote. Yaya, vous pensez ah, c'est-à-dire, $100, $200, Baba Kiseli sur $18. Et puis, bazo pesa bango biloko ya kolia, batie ba cantine populaire. Kende na bandalungwa, yo muntu ozotia tembe. Kende na foyer social. Au moins ba conteneur na sima liboso ezana ba soso ezana ba semul ezana mabundu fachi o minene wana misatu 500 francs eze sengote ndeko tokolia tokosepela ndeko osobundeli mboko mingi oyokaka ba forte programme yembaka biso baike tobundela mboko oyo tobundelaki mboko oyo vrai faux mais somba kasabo mekako bongise longi ozokende musala eza bongo te kozala mutu mwindu te bakokonfondre na baroi yaya nazoyebisa yo kata suki omoni ship soki naleki na nzela nalongoli bo bayebaka jile te soki nalongoli bo bayango bayebi kaka jile munye soki nalongoli boyi ata tolekai na bango awo bango ozotindika ngai bayebika te na yango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa ntombolo mo mai le grand mukishi balingaki basala ye attentat avant voyager akende Angola bazwi ba Rwandais batie na zamba ya Nsele bazwi ba Rwandais bien armés jusqu'aux dents nalobelaki yango oke Kabila aza na deux avions Puma sans formol ya barusse deux avions Puma ya barusse oyo Kabila aza nango mais toyebi déjà place eza nango tozo récupérer yango awa kimnga kati ya envoyé aza na 200 2500 commando
oyo bazofuta bango na mbongo ya leta aza na 123 société oyo bazofuta bango na mbongo ya leta sikoyo yo bakofuta yo jour nini yango bamariso bazalaki mpe kote kuna batiaki deja bapareil bamoni barwandais on a arrêté 7 rwandais armés jusqu'aux dents balobi moto atindaki biso tosabote cortège ezali kanambe politi mwana marceline na nemi mulanya ndeko avant kabila akende tanzanie soki asazongaki lobi nayebi te azali kuna amoni suspect nazongaka na kishasa mpo baangolais bakoti na tanganyika félix akenda kosala relation bilatérale pour faire entrer les armées congolais bango nde baza puissant en Afrique bakoti na Tanganyika bakoti na Mitwaba bakoti na Fungurume bakoti na Likasi bakoti na Kolwezi sécurité totale mutu akoningana te oningani oze na mbuma na nzo dala tokotokola bino mabumu bozawa bokozwa mbuma na nzo nango tolobi boye deuxième boyoki tout baannoncer tous les acteurs politiques tous les acteurs politiciens bakoki konyata Brazza bakoki konyata Angola bakoki konyata Ethiopie tokosila na awa frontière ekangami yo komba kaje awa somba gana yo tiaka yango na baposhe ya nsima okangi mako yo shadari yo merci beaucoup soko beti ndenge wana te omoni tambo mwambata wapi kanga ye kati beti tika ngai nakotika yo te ina bantu biba ndeko nazo nonse bino omoni tambo mwambata wapi ata na bistro azomela ji kanga ye beti imbisa ngai na pete mo nakotika yo te tokende lime epa okiste kabu epa kabu epa kabundu place nyonso bokomona lioko mpo bapesi 48 heures na conseil d'état conseil d'état alobi boye place nyonso nakopesa dans 48 heures place nyonso bokomona lioko mabunda bokanga ye bakopesa information wana ndeko mais soki ngai namoni ye nakotike mpo mabunda buizu oyekoya esalaka pasi ozomona muntu obolinganaka mingi siko bazolongola mosala siko biso tokolia ndenge nini na ndako tokolia ndenge nini bo lokola aza na mbongo tokobanda kobimisa kaka mokie mes chers amis tolobi boye Kabila aza na mission machiavélique abomi bato ebele toyebisi bino awa Kabila aboma Arma Tungulu vrai ou faux? Vrai. Kabila abomi Rossi Mukendi vrai ou faux? Vrai. Kabila aboma Kapangala vrai ou faux? Vrai. Kabila aboma Chebeya yala kimia s'il vous plaît. Kisi ya boete église de Noir azamba bakoko asakangi awo soko oye boye na komo mabe ngoni biloko komao okokauka nana lobi soko bakauka etalinga te boya kaka mutu soko mona kauki etalinga nana bomi mutu baende kokangela nga pla na foto lobi boye bana foto ba sefela ka for na ba FCC service ya migration bakangi Olive bazo interpeller bango il faut boye baka biloko nazoka na cité batiki tala mwana mais ba auditer ye bazu ba élément vrai ou faux bakanga ka mutumbala moko te soko kepa juge c'est à entendre yo asali ba enquête
balobi tala mwana pendant 5 ans akoleka lisusu na média te eza punition te mbonwa maintenant nani mama tala mwana alobi ke nalobi na chef de l'état te nalobi na mg mpe azofunda ye lokola yo alobi alobi nga na etoka bona na ndenga normal likambo eza te siko wana chanson ayembeli nga nde nini nga okote peple bolandi bino nyonso mg alobi lokola ye alobi ke alobi na chef de l'état te ngai nakabona na ye na normal mais lokola bwakeli ngai ngai nazofunda ye mpa alobi ke nabwakeli mg omoni kote tokei sikoyo olobi ke mutu wana na classe azalaki mayele te topesi ye pouvoir mege azalaki mayele te atianga na ina est-ce que bango batanga classe moko na mege tomoni place epe alobi kala mingi te ozokufa alors mege balobi kala mingi te ozokufa omoni politique lelo nani Claude Machala alaki na télévision mwasi na nga aza na diabete yo oyebaki ke mwasi na nga aza na diabete opekisaki ete mpo na nini maka jala mwana bomoni video babibisi atiki matako polele zela bato aya oyo banda nalongola bilamba na France bato soki ayawa bokomona babimisi babibli yango partout masoko ya mamu ya mwasi emonani ya jala mwana akayoka elaka il faut moyeba ke makosala eza na masoko eza na saint esprit yango botala bino nyonso bofilme yango filme tala masoko bagarso nde baza wana baza invite biso momonia idapesi viva sikoyo kopesa biso lesoni masoko yango wana emonani ok tokeni malembe état de droit ezali yaya idapesi viva état de droit ezali oloba teke pake jile alakisi eza ojo nga mpe nalakisa bakokanga yo mais jile fcc cash bato nyonso balingaka nga mpe babimisa ngai nazobino na mama madamu na ngai tokofunda montage so otali nasimbi mere azobina moto washi nasimbaki ye wa basakani tofundi bango chef de l'état Antoine Tshisekedi Tshilombo moko wa Ntombolo ayambaki ata bombole ayambi muyambo il a accueilli aussi le chef coutumier de Fizi bato nyonso ayesi bachef coutumier balobi moko wa Ntombolo toza na nsima na bachef coutumier nyonso ya Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu baye na ba vérité na ba film balobi mutu ozode sala désordre eza Kabila kanga nanu Kabila okomona le brevis sera dispersé bato fils balobi tobomi bandeko na biso trop merci na IGF inspection générale des finances Jules Ingeta alingete ndoi nanga azokanga sérieusement kotala balibane bakomiso kosaleka boya kimi azokanisa nde IGF sona biyo yakao nga IGF te IGF azali bazokanga bango en désordre merci na IGF oyo asali musala na contre chef de l'état merci na IGF oyo lelo azosala mpona le peuple d'abord yango nazoyebisa ba gouverneur Ngobila c'est racheté par le temps est jaloux banda kobongisa zandu banda kobongisa biloko nyonso yo lobi oye côté le peuple d'abord sala musulu musala parce que yo zala problème ya yumbi c'est l'hypocrisie ataka nga mina parti nga na kopota yo problème ya yumbi
siko Félix akoloba te kende olanda Jules bokopere nakotika yo te oza na problème ya yu obomaki 900 personnes bakotika yo ndenge nini kombola namona babalabala nyonso Congo ekomi propre nde tokotika yo mais lokola salite ezali ngobila okokende kwa Guantanamo. Ok mes chers amis, tala fini pour Kabila bayambi délégation ya Éthiopie boyoki bino nyonso Martin Fayulu Majidi la muka sutuka alalaki 2 jours place moko na Kabila basta la stratégie avant Kabila kende boyobi lobby balingai babanda marche 50 personnes babeti bango gaz bazolela ezalaka boye te bokomi contre biso namoni bango bozwi epuis babetaki bango gaz ya mort omoni biso opposition eza pa biso tozalaki to babeti eza deja na babeti balobi me babeti oyo barobo benini bazobeta mata sunga ngai siko bango bakei sangas bakomi kaka boye kasonga lobi bango ozomona ke azokosola ta ale po bakimi mbangu yaya bokoyokola opposition eza pa nana nyoko miti nga nabandaki nazolongwa limete nakoti mumbele na mai makolo nakosomba lipapa moko na mwa wenze moko boye nazokende makolo naye kobima na kota victoire ale na kati nakoti na bandali ero koma na bandali yo ozoluka nini bazoseka ngai ozoluka nini okokufa pamba lelo bakomi komona ngai bien carrosse makolo nini président na bilongwa IDPS viva naza na bapapier ebele na poche pesa biso mosala nalobi yo napesa mosala yo ozalaki ya Kabila nakende kopesa bakombata averti kuna te yo ye baliste ezoyo na ndako chaque jour nini carrosse nga moko na nsima nga moko kutu na bandi na nsima nazokama eske eza ngai bie ngai na mitu na kalaya inspecteur liboso tala ndoto oyo ozomona ekomi réalité chaque jour nafandaka na nsima eske eza ngai bie ngai soki eza nga te merci bete biloko IDPS viva combattant peta vivelonga IDPS viva combattant et combattante bonjour topesi président Gilongo Nyamingi mikolo ndenge azotake oyo tobengi bagouverneur olandaki gouverneur ya Lomami ye mpe akiti sur le terrain abandi komobilize abandi kosala mpe pont mpona kobongisa oyo tobengi province ya Lomami tokoyebisa bango bagouverneur nyonso balanda mulongo sambo lokola oyo tobengi na wege nde mpe azosala na lwalamba IDPS viva combattant d'élite nazoyebisa bino lobi oyo tobengaka ndeko ngwanda lobi ayaki na Kinshasa ayaki konte mokonzi ya mboka akonsulte epe IDPS viva Fachibe toyebisaki bino union sacré ndemaka kombata nazoyoka siloga te union sacré ndemaka basengi concours ya congolais nyonso aya na république démocratique du Congo po ete totravaille mpona oyo tobengi vision oyo tobengi ya chef de l'état Fachibe combattant d'élite lobi nayebisa yo mabunda biliaki ebisani nini nazopesa yo mabunda parti ya lobi ayaki te natinaki bametre avocat yeba deja mabunda deja aza deja suspendi basuspendre ye par rapport à nini vis-à-vis babwaki oyo tobengi kose wana ekozala oyo tobengi ekozala le 18 babwaki kose wana par rapport à nini jani mabunda baye koremarke te liyoko abande kolekisa kaka oyo tobengi badossier ya bato ya FCC mais oyo tobenga badossier ya bato ya cash même ya opposition abande kolekisa te IDPS viva combattant d'élite na actualité musu toza nango yeba deja awa tozoloba awa masolo eza ya koyinda maka combattant nazoyoka te
awa nazoyebisa yo masolo eza ya koyinda maka parce que discours ya mokonzi ya mboka nde maka papa nayebisaki bino ata oloki faci na monde gratuit moye ozwa ye ata moke parce que bapaster ebele baza na mabolongo peuple congolais nyonso apesi ye espoir mokonzi ya mboka azali na likanisi malamu po ete avance papa nazoyebisa bino mpe lelo tozoloba ete Nehemi parce que na bakaba na bango ntango échoué nazoyebisa yo Nehemi asali déclaration ete bandeko nyonso ya FCC na bandeko nyonso bapaki oza na kati ya FCC baya lelo mokonzi ya mboka consulte bango est ce que bino bondimi bango papa nazoyebisa yo eloko ekamwisi biso bakabali nyonso oyo bato ya FCC bapreparaki yango omonaki balingaki kosala fuite de Mahomet yango omonaki Jeannette na oyo tobengi mama Olive Lembe balingaki bakatisa na bichi ngobila bakatisa point de fiske basala tula mwisi ya zaza bazalaki pre na bakabali na bango papa nazoyebisa yo mokonzi ya mboka tellement faché nde tolobaki ete faci azali lokola faci oyo akala te faci na minute oyo akomi faci meshame awa na minute oyo nazoyebisa yo omoni mwa 2 jours oyo ndenge babendi mwa mikolo mpo na discours ya chef de l'état parce que nalobi yango conditionnel balobi iparaîtrait balobi yango entre les 25 déjà mokonzi ya mboka akosala discours ndenge babendi mwa mikolo parce que déjà babendi mikolo le 20 ifale aloba akoloba te babanda kozela bangwanda baoyo baza na poto baya bamari polo bazozwa baposte baza na Kinshasa baretardateur kokende ti le 25 ou bien le 30 merci yango wana ni de fiske baprésident mosusu africain balobi il fallait barenforcer lisusu na renfort yango nazoyebisa yo soki ozomona yango ndoto tuna bandeko oyo bauti Congo central tuna bandeko oyo baza na este papa lobi nalobaki yango awa bakangaki bamercenaire me bamosusu bayokaki te nayebisa yo bakangi bamercenaire na république démocratique du Congo papa nazoyebisa yo Hippolyte Kazemere Kanambe amata akita kana mingi te batosala ye umugama yango omonaki make amer oyo tobenga make amer alungwaki na este na benyi place azalaki na Kinshasa parce que nazoyebisa yo signal epesaki mabe oyo tolobaka TV ekomaki losoloso nazoyebisa yo na minute oyo place bato ya FCC balali papa bouti koyoka même na tongo awa badepute plus de oyo tobengaka plus de 350 députés bazoya mpo mokonzi ya mboka consulte bango lelo idps viva parce que bacomprendre ete masuwa déjà ezimi na libongo bandeko mingi ya FCC balie kuba Shadari alie kuba Nehemi alie kuba oyo tozobenga nani oyo tobenga Frema Kambere alie kuba par rapport ani Kabila peti bango kuba ya kosakana te alobi boye bino mutu bosali le plus moyen botrahi ngai lelo nga nakomi boye grâce na bino mais nakotika bino te nakosila na bino ande yango omoni badepute bele bakimi bazoya parce que mokonzi ya mboka abelelaki bango avant boya basuya no yango poete toya tokota mais bandeko mosusu basalaki kibonga yoyo na minute oyo la bamoni bakomi kofrape bango bakomi koya mobondo boyeba moyena tokocheke bango mala papa nazoyebisa yo zowe ndoki munene papa tozokebisa bato nyonso na bakombo ebandi na re bato wana ilifale toyeba oyo tobengi bapale na bango nyonso parce que nazoyebisa yo eza likambo ya vrai congolais na baoyo baya kikongo na bilokosi oyo baya kongo oyo tobengi par accident na minute oyo yango balingi bamatela biso bana kini balingi babatela biso tobengi bacongolais d'origine awa nayebisi yo combattant d'élite Fachi Beton l'homme de Bikourouche lelo nazoyebisa yo botala lobi ngwana balobi lobi sa caméra nazotuna yo bino bato ya FCC ntango bosala kibonga yo boyebi ngwanda sa caméra basolo lini lobi na Fachi sa caméra parce que ayiki koprésente Fachi bana mai déjà na baoyo bolobaki bakoli déjà na baoyo ya sika oyo déjà bana ya bamilitaire oyo ya banda koforme bango parti ya Brazzaville nazoyebisa yo papa Kabila mata akita kala mingi te bazosala yo mukama dossier ya Bukanga Lonzo bouti koyoka bino moko dossier ya Bukanga Lonzo lelo dossier ya Bukanga Lonzo par rapport ya nini batu nyonso oyo bayibaki mbongo ya Bukanga Lonzo bazosenga bango na justice ebele bakoma badepute
bazwa oyo tobengi na bamontere oyo ya batracteur basala yango masuwa awa nazoyebisa yo 27 personnes na badepute yango tozobenga yo matata poni yako ndima na male toboyi makambo ya conférence de presse papa nalobaka mutu alandaka soi-disant lota baluka sutuka nguluma azali mutu oyo tozoloba ete azolota azali politicien te nakopesa comme exemple Katumbi oyo asalaki ye Katumbi aye na Kinshasa boyi komobilize mpo na ye papa nakoyebi biso soki oza mayele élection ekoya ese akosala campagne na Katanga campagne na ese nazoyebisa yo vanda nalandi gouverneur oyo tobengi ya Goma alobi bato ya FCC botika oyo tobengi Kibongai oyo botika Kilokutu temps ya Kabila déjà passé biso yo tozala focaliser to soutenir Faci Beto pour avancement oyo tobengi ya République démocratique du Congo yango tozoyebisa bino bakongolo bozolota lisusu awa toya tosangana parce que mokonza mboka apusi muke mpo na bino boya soki osali Kibongai oyo kala mingi te tokodeboulone bino ande peuple congolais awa tozoloba Faci Beto l'homme de bic rouge lobi mokonza mboka asengi oyo tobengi na consuite na ya lobi papa makambo mama tala mwana lobi boye le fils que mama tala mwana esengeli te bino kaka bokangaka oyo tobengi bakongolo bazofinga ngai bakongolo bazofinga nga bolukaka te bokangaka bango nazali nzambe te na sa mokili mais botika bango moko bakoya ko se repentir bako comprendre ete le fils que bande ko sala mabe yango nazoyebisa yo mama tala mwana bilia ke bikoki papa balobi atanze muna moko elekaka na médiate balobi plupart aussi yende azali akobeta atandule te papa na yebiso akokoma chômeur yango na yebisa que tous les combattants na koyebisa tous les combattants toana musala makasi devant mama tala mwana oyo akolinga amela ba me bakisa bokoko bomela bakisa bokoko ande tozana musala ebele devant mama tala mwana parce que déjà alakisa atombolaki bilamba na concert alakisa tozana pote ya libu biso toana musala makasi devant il de fait se vivre awa na yebisi yo combattant de l'ito sima na main dans la main tous les imposteurs oyo bayaki na kimukolo na RDC tokosila na bango ande